Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bondi menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. On a dit tout. C'est bien. Na sepe le ko battre la momme qui hein. Na battre la badaka. Ah c'est bien. C'est bien. Vous comprenez? Star na ngawana abi plan wana. Équipe. Azaki na deuxième nango. Oui. Ya sikamba sache na pesi mutu na ngai. Atikali na moko wana. Na ba musicien o kana ye ko mona. Alata yango Abbé Pierre. Abbé Pierre est en Comoni, Abbé Pierre tu dis Abbé Pierre chanteur à vivre la musique à Fabrice Fabre Fafa de Molo. Fafa de Molo ka Abbé Pierre. Nakanisi ou bien yo moka kendeke Italie ko somba ou bien ba sombela ki ba pesi. Na mona ye na pièce wana. Oui. Au moins que kalato za ko yeba. Na mona pe na ba Abbé Pierre azo yemba ala tiango. Et puis vous avez so muta beti o ba ke lokwana les aba origine boy. C'est la mission taki chine ala kate, ti ala kite. Donc tozo somba penza. Ça dit le jour il y a un concert, bilamba to sili na yoji. Oui. Et acha mon voto o ba bengaka ye Coco ya Londres. Millionnaire en fonds français. Na bimane belambo ma parti à Londres. Ça dit ceux qui kosima yoji bimi mo connecté ko nga rati o beaucoup la lataka. Chonga na lati. On peut la moins en simple. Simple mais au biloka beaucoup. Mais ça la combo. Ça la combo. La combo à danger. Ah c'est bien. Tu vois comment après. Vous comprenez? Oui. Ceux qui baso yoji ici 7 pièces. Na lobi na yo frère na yo ya na yo adida kese. Londonien. Roger Mayemba. Ba combo hein. Toujours kota surtout koti yoji ba kosi muto vidé. Ya ozato 5, nga jui to msupe 6. Ta msupe ko jui 7, nga na jo. Na petit na moko na bosa na kate. Nani? Mugabe. Azaki na kombo ni Mugabe. Mugabe parce que ba kombo tangi wana to yebi yango to za na manzembo. Mugabe kombo na ye Yokasi Yondo. Yokasi Yondo. Azaki mutu ya maison ya yoji ya mango to moso bato so ma pièce B. Mais et puis ba yoji ya tango na bino wana na leloti. Na ko expliquer pourquoi. Oui, c'est ça. Na petit comment ko produit ba musicien belé un petit moya matete comme ezo ki mangai. Comme kiminga. Azo miye ba place azali. Azaki acheteur numéro 0 na yoji ya mamoto. Donc to ibanaki. Mais biso monsieur to na carte. Il y a 40% de réduction. Oui. Si on a eu 7 costumes, on a eu 3. On peut ça même bon. C'est-à-dire, ceux qui vont solder dans le Yoji à Mamoto, ils sont avant. On a carte à fidélité. Oui. Kofi Olomide, Azaki Nango. Oui. Acha Movoto, Azaki Nango. Adida Kese, Azaki Nango. On va proche d'Anga. On va proche d'Anga. On a Yebaki, c'est une carte à 40%. Oui. Au moins, mon jeune frère dit que c'est félicitations. Moi, je suis Somba Bilamba. Vous comprenez? Peu à ça, Bilamba. Tant que je suis na yoka kaka, je vais répondre.
Adida qui c'est londonien. Banda qui est à Paris. Ça fait plus de... Voilà, plus de 15 ans. Merci pour l'indépendance au Congo. Émission de Kino solo là. Toujours solo là. Abishi Mongombe. Pote na pote. Testa Rosa. Notre Jafran Kofir. Imperator. Fumant poto Imperatore. Omoni. Ngana ko wele la Firenze te. Oui. Firenze salama na misu nanga. Bato babandaka kumba Firenze. Yabo ba msuba kokota. Ba defenda kutukuba na makasite. Ki batone ti badida. Atika ko se prononcer te ka muto Firenze. Mais à défendre Firenze. Bato kwa baasha. Le plus grand voyageur ya bato wana nyoso. Parce que ngana tika ovanda te ke 6 mois na kati ya Paris. Non. Bimara kwenda vutuka. Naza na Londres, naza États-Unis, naza wapi. Bato va défendre idéologie. Il makambo na je bisayo, c'est des histoires vraies. Bato va défendre. Ba muso zeka kakio amona Firenze juste pas uti ngiringiri na bumbu. Shiko bana Firenze bazalaki bana commune. Mingi bazaki bana ngiringiri na bumbu. Vous comprenez? Na kasi bana litonge. Mais parmi bato ba sala Firenze. Oui. Moko azaka na Londres. Kumbu na ye ekiminga ye koya l'air mobo. Bana peno ba ya histoire Firenze. Zaki Congolais moko ya Brazzaville. Ouais. Tant biso to étudiant na foyer glaciaire, ayaka sorte ke biso bilamba. Abi bilamba e uti Firenze Florence. Ah, Firenze ça na comme la Florence na français. Ah oui na français. Ba plan na zote ke la bino. E uti Firenze. Au moins la lobinda mona kilari, a lobinda mona oyo. Au moins pas mo Firenze uta. Oui là. Soki bana Firenze solo. O ba kende Firenze. Eza modoko ja franco faire parce qu'à l'époque biso zaki na papier modoko zaki na mukanda o eko permettre à voyager et mobimba. Voilà. Mais le soso pembe. Voilà le nom exact. Mais pourquoi le loba koloba ke archevêque le bobo azolo ba toujours que modoko aza sans papier. Azali lo kutape muyibi. Ozo comprendre. O mama mabilamba. Ngala okosote modoko sala ebele koleka biso ba acha oyo. Ozo comprendre. Tant le modoko na foyer. Oui. Na Nyarkos. Ozo comprendre. Soto biba pire petit à Nyarkos, eza modoko wana ezali Henri Papa, ezali Egetone. Oui. Okita yemba o manager ege balingi alire yemba modoko ja franco fere ariko ko fere manager wapi ege masaji. Voilà. Arijana bato wana nde ba vrai bana ya poto oyo batombola idéologie à fort. Oui. Mais tala bakota Nyarkos doute. Vous comprenez? Oui. Moi je vis Ege avec des blousons kolekana oyo Nyarkos à l'attaque. Vous comprenez? Tant on va salir beti soki oza Nyarkos à vivant nana kufite. Okatinga imotema beti oyoyoyo. Tala no bilamba wa. Tala bilamba elatama na tango. Oyebi avant la mort de Papa Wemba 6 mois. Ozaki na Kinshasa. Mavata. Est-ce que ça sokolaki ngabi wi doto madouche. Bon ko déjeuner te yaka. Nakei tozaki ngai ye masene Jean-Jacques Jean Michimulongo. Oui. Jean Michimulongo. Yakudi wakata Papa Wemba suki. Avandi. Zela tozo kende ko zo petit déjeuner na avenue Mbenzeke. Nazo zela beaucoup bakati suki. Misha beba kata opeti. Bakati. Yo so kata na vivie na bien coiffé. J'ai vu singa lobi. Ah tana moni yo boye. Je regrette il fallait. Na zo na ba chanteur na ngai. Pota wana poza ki kana. Aja poza la chanteur na viva la musique. Poza na taille bien. Oza kitoko oza Papa mba vantenga. Asi moi vient avant kufa. Vous comprenez? Oui. Mais mission moko na kopesa yo lelo bana Firenze boyoka. Depuis la salle ba groupe wana nyoso, je suis pas heureux. Pourquoi? Pourquoi le bail bon? Nazalaki kolinga. Firenze soki ba kote na concert. Ba ege baza kotoyo. Bino ba acha mo voto bato yo jiboza kotoyo. Mais boyaka kota katikati botika la ka kota porte. Et sengo na ngai nazaki na ngoya ngwana. Et il disait la vérité. Ege manager sikio modogo tozali kokota te ko to ya na ba piste bote to tele makana entrée ya to yoji
côté na bango batave po omoni ba yak manager balata yujine na fil Versace net na fil ngana lata Versace mais pas na niveau bato wana no na jeu bisayo lelo e gatika kolata yujite azaki bana ya Gianni Versace photos à sincères dans la vie si bana mai wana ngai na mona chaussure ya Capo Bianco pour la première fois Dieu me voit parler likolo ezomonanga sezomonanga na mona ngwepaya legetoye na manager et puis chaussure ya Capo Bianco sauter le Capo Bianco wana yokana ezaka pe souter na ndibite ezali ezalaki wapi po mona kina somba yango oui Faubourg Saint-Honoré en face ya maison ya tango wana ezalaki président Mitterrand ouais auti kokota na premier mandat na septennat na ye bana mai wana pourquoi on dit bango alors que tokende concert moko kaka Kester abetawa na 83 84 a présenté ngai a matinga podium à Chamo Voto c'est le Parisien le mieux coté banya costu bazalaki na ko sa te soki émission na kati ya archive okomona mutu ya Matissa avant beta nzimbo ya Dikando a Matissa nga mais ndeni ya kondi babaninga nanga so amachaka se kamwe na si mais na icône baninga nanga ozondima bango atanga lelo na lataka mais il y a aussi des gens qui m'ont épaté oui on a ko critiquer bango ata mukolo mote manager ege modoko ja Franco Ferre Sikio ata akufa lelo ata silaki avant mais ils ont marqué leurs griffes si vous comprenez oui ça dit ngazaki le quoi noble na bango la collection d'archives na yé nango parce que tant biso ba image ezalaki te oui vous avez la photo mais ces gens-là chers frères ils ont marqué leur époque okofinga à Chamo Voto oya pesa ilengi na poto pe azo continuer colonel Jagger oyo nazoka no bobo azofinga colonel Jagger famille ya colonel Jagger papa nazaki ambassadeur na biso na Italie soki okita bazali koyemba lombome na inono ça dit lombome on ezali colonel Jagger bauta photo ba papa ba bana ba émotion sur ba colonel Jagger vous comprenez oui gaza un vrai Quinois avant d'être un vrai Parisien oui j'ai vécu ça na sengi na yo zwa janana poto kola na janana oui papa janana auta te na yolo ne balobaka janana za mona ya loja ya avenue loja ya Kasavubu oui. Mais atala na matonge et azai kokola wana ouais janana après ba yolo tango evolo kwa bengi na isifinde kutikala nyoso kutikala nyoso mais janana za mwana ya wana to sakana ba janana oui viens na biso kanta ni boma danos kanta soko bengi danos kanta le bale kaka que tu vas na matonge na A18 à Chamo Voto le yoza ko bengaye mais chez l'abbé pas ko uta séminaire azaki na ba lunette abana yebiye petit wana soka yembi akokwese vanu parce que na yebi ko interpréter tonga na sala na saki na séminaire kuna bazo apprendre bino la musique et c'était des blancs na betaka harmonium oyo comme lelo synthé harmonium besaki ya basango biso nyoso bana séminaire ça dit ngaso bina yembela yo ba mission na bakosa ya solo wana mais famille nanga e permetanga te na lobi no benga janana jour mo kana ba blague boy na ya boy tellement zaki na taille bien mon père on a donné au bicho après tu as ka repto à quoi ça peut chanter pour zaki 3 4 pardon donné au beti mambolé mon père amaloba ouais na melananga bon melananga zaki famille to aussi un peu chaka ya musique babiye ba toko former petit na passa test sans faute mais âge donc na obeta ka concert à moya bututi ozomona ya momoni famille na pe koka ko linga te mais soki ba zongi selio chama leka na émission kaka mbala moko
au monde, au Ibanga, au reconnaître nga, dans les cas de bango. Tant que chanteur à Zangi, vous avez pour remplacer. Madame joyeux. Bajunga. Mais Azaki Mouana. Azaki Mouana. Vous comprenez? So tanzuba. Ina lembi nzoto. Gana lembi nzoto Luciana o. Nazala ki nzembe kota studio te mais na tango to komi na yinolo. Ngai acha na za mwana ya facilité. Mwana kola bien. Vous comprenez? Oui. Ba fu muso ba kuma koya na poto azo finga acha. Alors ka reva kangai. Amona ngana kindi. Est-il là je suis bien dans ma colobo comme finga ngate? Le moment ça dit mwana azolanda acha. Pardon s'il vous plaît. Akofinga papa Wembate c'est son idole. Azo c'est sac. Azo c'est sac. Ce qui est que me place au ça la sapologie. Mais avec Olanda Wembate, les acquittés qui y est moutaké pour y a qui ne colléka. Si ma papa est mandé. Si ma papa Wemba. Il n'est pas aux hommes. Il n'est pas aux hommes. Batrouana, bazo mon ayaz au massacre. Mais excusez-moi, papa Wemba comme ça n'a sacté. Jamais papa Wemba comme tout n'a gâté qui est déplacé pour que nous jouions le coup. Impossible. Parce que moi j'ai produit Viva la musique au grand complet. Mais Kinshasa et Napoto. Ceux qui n'ont pas ça, c'est nos alliés. Concert noble, bah, en Belgique, Hacham, nous a produit. Et chaque 4 musiciens, voiture en disposition, toqué kuna tokobe. Hôtel, j'ai supporté tout ça. Gazaki, le quoi, patron. Le quoi, mais je suis un patron. En tant que patron, je dépense. Mais le bobo qui n'a rien fait dans sa vie, qui n'a pas un logis, le bobo qui a une place à coller. Et puis des imbéciles, comment écouter. Et là, on ne comprend pas la Congolais. Banalité ou futilité. Tu vois? Bamjou ba kanda po ba kitisa biso kanda wana ya monakayo. Vous avez le niveau moi j'habitais la Gombe. Ce n'est que pas par an na Canriche. Tous les deux quartiers là. Il y a un quartier où tu n'as pas pamba. Si. Voilà, et le bobo a yawa. On a dirigé par exemple le bobo à Outina Kindele et tout ça. On dirait que Yoka Yangote. J'ai dirigé mes jeunes frères. Le cas le bobo a comme il fait un bino. Beaucoup ne peut filmer n'est pas là on a Kindele. C'est ça qui s'est passé. J'ai donné une idée. Bah moi on va coller à la photo. Mais papa la coller à la photo avec Kindele. Mais via achat mon photo aux Alouka Mambo aussi hein. Non, pas Luka Mambo. J'ai dirigé en tant que général. Donc pour diminuer Penzaï. Pour tout ce qui s'abuse Tindi, mercenaire, clan franchi et tout. Donc on peut filmer ndako ya ba petit wana. Oh. Donc c'est qu'il est dimi. Voilà, ba kende kuna érosion et c'est baléa na. Vous comprenez? Donc il y a un bande émission tant que base na yo wana donc na kata base wana ou etizaki batu ba kende ko sala opération. Et puis azo toucher bango. Bango yo ça comme ko toucher bango. Papa Wemba a couché avec basi na bango. C'est pratiquement impossible. Est-ce que vous avez âge bana wana? Ou bien carnet zali entre papa Wemba na bana wana bango so ba ko papa Wemba ko ko te me bana na yi. Si. Bon moi je suis bimakana yi. Ba moi je yo ba petit wana mané papa Wemba on est pour bazar. Excusez-moi. Donc le bobo a kosa batu nyonso et puis ba congolais ba kota na jeune aye par jalousie par motema mabe congolais motema mabe ya koleka ba kota na jeune ya le bobo pour nous salir. Obi famille nanga ils ont vraiment découragé. Moi qui viens issu d'une bonne famille. Oui. Ba yoka ke moi na bango la kalibanda. Na ajo ayo en plus. Alors que na boti bana 10 sawa. Il y a Mibali 9, hein? Moi, c'est Garamoko. Moko. Après, il y a Kobota na Bamabala Moussou. Gaman na sala 15. Ban. Mais, Tata Ban à 15, ala la Kalibanda. La propriété peut abouer. Propriété peut abouer. Et celui que j'appelle mon petit cousin, Ozaki Michel Pakofi, Jean-François. JF Fongi. Oui.
Prophète, non? Un prophète. Oui. Azamutu oya otato la makambo ya Nzambe. Jean-François mon petit. Si réellement ministère na yo Nzambe mutapona ki yo. Oui. Okoki kofinga ka batute. Je t'en prie, finga Kofi Olomide qui fut ton patron, andi bakaba bêtise na yo. Finga balinga na yo ba collègue na yo. Oyo bazaki na yo. Mais tika kofinga batu nyoso en général nga nazali vient na yo. Oyo revaka. Quand tu es né en Europe, tu es rentré au pays. Et là, on dit que yo s'adressait à JF Fongue. Mais JF Fongue qui applaudit les bêtises de Lubobo, oui, qui a voté. Na oti kolanda ke a souligné qui place ke bokenda ki nanda ko yanganga ba pesa ibino bino ko bolia. Yango ne sali mabe. Continuité la excusez-moi. Oui. Pardon, la bosse qui place wana. Papa Wemba, je me rappelle. C'était en 2007. Oui. Entre 2007 et 2008. Ah, même le pas yanganga. Non. Oui. Papa Wemba a lobi na ngaboy. Oui. Acha ozawa tunabi na zana garde non. Na staff ya bana lemba. Oui. Olati bien na bi na lati bien. Bon, zala wana na zo ya kozoyo. Pour place tozo que les a place à bien. Place à bien, si. Papa Wemba yebi ba nano baza propre na ba salité. Voilà, c'est les gens qui va dans moment. C'est les îles. C'est les îles, ils ont fait la musique. Il y a un groupe dans mon ami. Les marquis. Les marquis. Ah oui. Vous comprenez? Oui. Papa Wemba, quand on a gardé voiture, il y a Cornélie Malongi. C'est Cornélie qui a volant. Papa va y aller. C'est quand Moninga, na bimi. Le bobo a zaki na biso. Wala ngale tolo bana shooter. Natango aloba ke ngala oti kishasa nteki ndaku. Et puis tu ça bango. Voilà ce que tu sais moi mke. Na boaka ye contre mille. Ozomona? Ayaka wana kapola ba courage za ngo ya bana nguba wale pateka nguba. Histoire vraie ayaka na ye. Na staff ya bana lemba. Le bobo azaki mwana lemba tena wa na mwana lemba. Non. Mwana kinele la preuve mwana ni boke ko. Si selon c'est azako ko sa jo na somba ndako na rompo ngaba komo na oni. Rompo ngaba sengaba non? Non. Rigini. Ouais. Soko tali ngaba côté ngaba, côté Rigini, côté lemba. Côté lemba. Soko moni esiko zo bangaba. Mais moki neza wana. Mais moki si. Oui, soko le qui grand-père, mais moki. Voilà. Si. Mais comment va congolais va ko bossa avec place on a le bobo ana. Et puis abina sominda ko yo il y a 30 ans. Soka somanda ko 30 ans. Même là na somanda on a bombé ya somba fonga. Si. C'est ka somba fonga. Tango le bobo ibana c'est ka somba na. Il y a 30 ans wana azaki na kini. Na kini. Ateka ini ni kaka na banguba wana azaki koteka. Na ba bomba zo tambola ngo libumu kende liboso botate atambola moi déformation moi ezali parce que kilo wana ya ba bombo ya azaki kotambola tikala libela. Obi ba bilo moi ezaki na kini mutu atambola ngo boye. Si to yebi ba shaya ba otambola. Voilà, le bobo a wuti wana. Soki un vrai mutu. O alobi soki komba mutu wana nani. Na otanga komona ete ba bina ba nani. O bazane tibino. Ba koma binuni. Ba chroniqueur wana. Soka lobi qui y a un moto ya investigation. Il doit commencer son investigation par Kinshasa. Qui fit le bobo. Soka moni petit wana mususu. Azako flasher haine. On veut battre poto ya kala. Les petits là, on a ajouté la caméra partout que nous kaka binemi ya bana poto ya kala. Po yepe azana kati ya wana. C'est que na mona ka petit wana na kati ya chroniqueur na ye bana poto ba frappa ye. Nakati akini. Ozomona? Oui. Sokozali, un chroniqueur, un investigateur. Mais vous avez l'histoire bien sûr. Au moins, les qui n'ont rien à vendre. Même d'ici. C'est les îles. C'est les îles. Oui. Il y a un chabay na poto. Azar na tout un sote bay na poto. Nebi ke ya saka mola bakoto, ndenge mola bakaza mola bakoto abuta makoto. Moi je le connais jeune. Ah moi je jeune. Oui, il y a moi le mukende ngana. Tala kai kuna zolanda yo. Ozomona? Oui. C'est les îles. C'est un artiste et musicien on a Bikala avec beaucoup de talent. Mais moi talent pardon. Moi le muké. Azo yemba na yena Marie Paul.
Il y a la voix phare. Il y a que c'est ouais, voix phare, c'est ça. À quoi animer, à quoi yemba. On l'aimait beaucoup. Oui. Nabijou, on soit dans le quartier, on a quand riche. À Zoyemba, on a apprécié beaucoup. Il y a que ma mission soit. Il y a Wengel Paris. Tango Sisi, Oyemba to bengi na table na biso to fandi na wana za mwana muke, moins de 20 ans. To balinga c'est les jeunes na potote, c'est mon petit. So qui c'est les jeunes à déconner la fille nga eza motema na ye. Ma vie qui vient wana na mona ya uti poto. Vous comprenez? No ka biso na lububu yango wana. Ozalaki na to komaki pa jeune frère na yo. Jeune frère Nangaï, il est en train de patauger dans la banalité. Tu vois le mot exact en français? Oui. Jean-François, JF Ifongi. JF Ifongi. Oui. Et bien les lotes. Azamona Botabinali. Akolina. Et puis on a poto à Kalayo sur la Kénékonani. Et puis on va voir Bazalaka. Mboka. Il cause à l'Ibassan qui soit Vandak. Et pas Baboka Barope et Zéouta. Na Europe ou en Afrique? Ah, en Europe. Ni Anvers ou là? Non, en famille, il y a Vandak à Mboka, on a qu'on a eu Mboka. Bon, tous les bagages passent. Il n'est pas un Parisien. Si JF Fongue, est né en Europe, oui. Mais il a passé beaucoup de temps à Kinshasa. Moi, si je suis né à Kinshasa, oui. J'ai passé beaucoup de temps en Europe. En Europe, oui. Le contraire de ça. Le contraire de Salama. Ouais. Ça dit que nous avons eu poto. Il y a eu sous poto. Parce qu'il y a Kolaming en Europe, en Afrique. Il a perdu même l'accent français à Zachounamoté. Et ben moi, si moi je parle, tu sens que ce monsieur a grandi ici en Europe. On a fait le contraire avec JF Ifong. Il faut attention. Dans un petit attention. Ngana kofiolomi dete oyo sambwisaka na motema na munene tika kayo Jeff ngana zoba bolole nyama na tika ka mutute ngalo to amboka moko Jeff attention au monita mo touchenga na kolukana na kokosi sa ministère na yo na ba petit na ngapuna na Bruxelles oyo sako je salue baba mina oti omoni bana ya lola. Moi aussi j'ai grandi là-bas. Na Botakuna. Na vana na Molenbeek. Soko yebite. Na vana avenue Léopold II. Na vana rue Mexico. Métro Ribocourt. J'ai passé au moins 5 ans là-bas. Jean-François, fais gaffe. Ndengo to sakaba ndeko na yo. Meka koto sapi ba yaya mususu. Yo kotina ngate na kende. Oh papa, on va baby ça à quel pas Nzambe. Papa, excusez-moi. C'est une insulte, c'est une injure. Vous appelez ça quoi? On a une diffamation. Je peux lui porter plainte, mais le roi a petit famille. Bah pour reprocher la simana bandi pour mais avec sa famille la biso mobimba. Bino mo besoin à témoin. Jean-François bandi ko finga ngai. Oncle Naye. Jean-François, fais gaffe. Comme on y est, tant aux autres, pas Kofi, aux autres, VH. Kofi a le na podium, Ami Nangaya Bomouana. Mais Atika la représente que Ngane Jeff Toyebani. Et puis, aux autres qui n'a quête, il y a notoriété. Aucun musique, parce que Olinga qui cause la musicien. Pour gagner la vie facile et s'y battre, danseur. C'est tout. Jean-François, fais gaffe. Il s'appelle Hachamo Photo, pas grande. Au Koutangaï, pour te se développer, Yotikaka Poto, tam sous métro exaté. Ngale Moulendenge, première ligne, deuxième ligne, et zo Salama. But, tam Salama, Hachamo Photo, Nakati Poto. Ngana kuta Roissy 1 Roissy 2 na kuta yangote batongi Roissy 2 ngana zomona. T'as compris? Batongi stade de France zomona. Bazo tonga stade de France ngana zomona. Ba tonga la défense ngana zomona. Toi tu étais à Kinshasa. Un peu de respect. Koko takamakambo etali yote. Ndenge koma kosa no cariste. Il y a pas de son métier. C'est bon.
mais musala et banda kala maman na yo azali antillaise est-ce que azali kosala wate maman na yo qui est antillaise na fingi yo te na lui maman aboti yo azali antillaise azali kosala te abandi kosala mbula nini papa na yo o bamita qui est na Congo azali kosala te yo koba Congo nini po amita papa na Congo papa na zali kosala te et vous croyez que on est tous des moi si na ye mutu azali kofinga ye na ndako lopopo nozaka fainéant kakolandaka bato boye na boye na boye ebandela bongo voilà ntango papa wemba kufi lobobo ase retrouve ke nakobima lisusu ndenge nini po azalaki na kati ya notoriété ozomona naseka motu ozomona ye arevaki selezino abimisi idéologie na ye selezino abimisi idéologie simbi biso toza bana ya bakoto les mecs d'ici nga nakobima ndenge nini alors lokola yesu bakoma benga les mecs d'ici ayibai na komona yesu aleki na émission tout le monde regarde selezino les mecs d'ici nga il faut que na créer mais selezino je te félicite parce que otoucha bayaya te otoucha mutu te na kati ya poto yango bato tu tolingaka yo tango bimisi album na ngasha na somba mibale baalbum amise tekamaka il faut bato bakombo eza na kati basomba biso bapapa oyo baza koteka mpo biso tosomba basede wana ngai mona okena mona komi na paris kine botiela biso omoni esili modogo abi botiela ngai oyo place oyo komona ezali ege mpe ndenge oyo omoni palaka ezali kotekama promotion. Alors quand on parle de Mabanga, acha mon voto yo mutabisa libanga. Le jour de ma mort bakokoma. Acha mon voto pas grande de libangataire. Et que tenons la France. To solo lango là c'est juste to solo lango hein. Merci en tout cas vraiment to comme la souka ya masolo bien nga ya acha mon voto. To solo li to solo li. Oui, to solo li ko. To finir Jean-François Tika Bimana makambo wana soko so salela ministère ya Nzambe. Saul abomaka bato asaki nyonso mabe mais ntango Nzambe abengi pas comme apôtre de Jésus, il n'a pas insulté les gens. Il a écrit juste évangile selon Saint Paul. Évangile yamuta koma mingi. Et loko yo kukai ko sala ya moi Jean-François. Tango yo longwe okende musique oyeba ke kuna un monde satanique. Pourquoi kendeki? Oyeba ki ngote parce que ozaki na quête ya notoriété. Tango ju ya ngote et souvent la capo que n'est pas ya Nzambe mais soko zaki na une belle voix le quoi c'est les yeux yo linga otika musique te ya solo wana parce que c'est les yeux musique na kati ya makila na ye ozomona akokota studio yo mokati ténor atie première voix atie deuxième voix ye moko mais neveu na ngai Jean-François otia voix ngote akokate musique ya makamna yeta kende parce qu'il est beau gosse. D'après le gros sa musique, t'as la comme mais je suis toujours beau, très beau même. Mais papa m'a regretté dans la dernière minute. Il faut ceux qui n'avaient pas quand les musiciens pour aux acapella le coin de liste mais archi aux alloquants musiciens. Papa m'a regretté ça. Aux hommes. Mais pourquoi au collègue tu racontes des conneries, des cochonneries? Là-bas viennent à eux, on est que au défendre Batouana, ils ont fait leur époque. Et ils continuent à le faire. Non, Arivaka, groupe en Firenze. Nani Arivaka, Jet Set, la mer rouge de Papa Wemba. Nani Arivaka Bangote. Papa, pour les mots, maman, bébé. Ngai, ceux qui n'ont pas na tester. Waza âge dans la. Na reçoit na Kofi Olomide, waza âge dans la, mais pas vous. Bino boza bana tanga acha na zo renye yo zaki na couche na yona lobobo couche bozola ta couche bona boy Jean-François on se connaît très bien au moins que l'on Jean-François JF il faut de père Mongo maman Antillaise na kosi bande kona yo penza Gigi Nasika Loboko ça c'est ta famille et si tu es en train d'insulter acha mon voto ozofinga pe na banoko na yo ozofinga na banoko na yo parce que bango yebi ke mwana na eza noble tango azongaka Kinshasa azaka na Gombe akola bien maman nga avant na quand riche atonga kuna je suis là-bas aussi na mona quand riche
Regarde un peu les deux quartiers là. Papa, pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Papa, toi arrêtez, wana. Na pesi, comment on a juste mundeli mbote. Na pesi, Magui mon voto. Ligno kwa tembe. Magui mon voto, Ligno kwa tembe. Ligno kwa tembe. Maman la Galilée. Maman la Galilée, joyeux anniversaire Galilée. Joyeux anniversaire ma fille. Galilée, Galilée en tout cas. Na pesi, bana ya salon bunker. Mbote, Cocody Coco. Mbote, petit nangai bilolo. Mbote, ba petit nangai nyoso oyo ba ceinture nanga ba mbote. Mais base na yo na moni base otanga ki. Merci otanga ba ko. Ah donc c'est bon hein. Petit bo kende liboso mamba bilamba botika te nyarko salubaka bilamba totika te botala ka vina. Mais ngala ko sepela makambo oli yo sa charger na encore. Il faut tika ngoma muke tika sko base gérer. Base ko gérer ngo moi le ko na lobi bo. Ya le ko na pesi fever. On pesi fever na base hein. Parce que yo na lobela ki bango. Bo kende ko tala na kindele basali yango émission na liboso na bani le bobo habite kindele bakongole lokwa bazo baso bayoka to bayoka kate tango akomi kofinga ba petit merci bon bokeno kotali pa on a kindele nous a suspect ah bon mon père c'est celui qui vient de loin le couteau le porte ba to ba quitter c'est ils habitent pe to na fanda na kindele ayeba kiamote ndena zo mona kana katia loyenge ba mika petona le kwa ba beaucoup c'est que a uta bonne famille non bobondi preuve érosion et petit nanga mais il mon père avoué qu'il a dit que ça oui c'est vrai avoué qui pas dit que ayeba qui bato akendo kutala moi avec je on a ilunga tembe mais na touché si ça y a tiambo na yonge pour ça mbusanga yeba kaze ko s'attendre à quelque chose mais tant au petit clan francha benga c'est les jeunes abeta papa maintenant abeta na yeko tendance abeta pour ça les jeunes na lobby na OK ayemba ba voix nyoso multi voice mais tala response à le pas biso ba yaya ya bito sila ndeni muta sila ko lata bwene na lati botala ba émission na tout donc ko sana liki na moi sila ni nano au moins bilamba na lataki na auto sana petit na mususu na liboso Olympia ba moni bilamba na lataki ota ba chaussures na lati moi je mets pas des chaussures je mets des souliers différence à souliers et chaussures. Souliers ba boti wa to sa ba souliers. Bah là, on va expliquer. Ba boti te ba saka ba souliers. Chaussures. Mutuno sa ko sala. Omoni Balenciaga. Eza na kaka muto maison Balenciaga sali ba basket na. To be ngoni. Souliers, ou basket. Basket. Bon chaussures c'est où? Eza chaussures. Chaussures ou bien basket. Les souliers c'est ce que moi j'ai mis là. Omoni na latini. Et Weston. Te Weston te. Eza ni. Oh. Na boy koloba kaka John Love bino bata masolot ozomona koza masolo muta masolo elengi ola takabu mais bola za même chose botre biso ka weleni tala cravate eza fini tanga azam zo renye mikolo en Allemagne tanga kombo eza Victor Rolf. Ah, et ça comment on le Harry Wolf. À Mathia wana kenge na nini na Lafayette. Assez pour na zote ka ba. Mais puis fondé ba tuna ba bien peut-être. Ba yebite biso tuzaka liboso ko découvrir. Après dans ba roya na ciment. Modogo Gianfranco Ferre impérateur muta bimisa ba griffe ye. Après temps ba roya na ciment. Ba komi ko bien biso lo kwa ya bimisa biso to sombi. Oh ba mo baza ba acheter. Baba saper te pose à saper il faut somba. Faut somba te oza no saper te. Merci à mon voto. Ça c'est mon vieux hein. Bon le là c'est pelega les gars pas dit nos images tout solo li émission de la rabouille. Quand il vu dans sur qui muke mais oui bika mukila mutamlo no kan ndimwana émission tout ça les lengi boye ba mo no ka za ma vie. Et talibango hein. Et kokota kana ba archive. Bato mayele bakozwa yango oyi ba écrivain mingi oya biso ba congolais ba comment kozwa ba émission na tout batalaka tellement c'est émission il est trop intelligent il nous dit beaucoup de choses oui nga ba benga les narrateurs parce que les narrateurs c'est comme un historien soko bien nga qui est Célezino avant de répondre yo na ko fréquenter si Célezino ba proche na nyoso ba yebisi ngai via Célezino na ye na leki na émission
Non, c'est les Zino, c'est un grand chanteur, il est né, boye, il vient de telle famille, Abimaki, Zela Mokona Babiandonga, génération na Yangouane. Vous comprenez? On m'a dit que nous avons 5 ans, mais na kende na moi vie na Ymuke. Na dit que bateau, ba pécho na ni, on va tirer ba na ok. Aza moi yaya na bango. Manda chante. Ye babima na Babiandonga ba beta ba yemba chance a dit bazo que nous répéter hein na bazamba bazo fungula ba voix ici ba voix na bango. Ça dit yé les loyo capable commander moi na poto mais pas que remplacer valablement ce que orchestre Kofi on a besoin de remplacer Babia mais il est là si soka lingi ayembela yenzembo ayemba lokwa Babia yemba kama yako yemba yango textuellement vous comprenez toi tu as aventure on a des talents ba talent na biso bango wana vous comprenez mais dommage à comment les combattants même un combattant Pixamité mais il est né chanteur il a fait Tumbala Mingongo il est né chanteur combattant pas de défendre cause moko ou est juste noble, la cause à nostra donc cause moko juste vous comprenez oui même là dans un contre moi na mara comme présenté vous comprenez mais ceci la biso abengani la biso ba rwandais y compris nani Kabila comprenez nani Kanambe soki Kanambe accueilli aza président na biso papa soki omukolo kobenga na Kanambe soki mutu mo atushata un seul cheveu na yo azando kibuketu a défendre mabele c'est les Zino a défendre mabele o ya ye ya bakoko na ye tala ki tina baba Congo banani batuti bakota kuna bafandaka kuna est-ce que bato ba originaire ba Congo ba ko sepela biso originaire Équateur to ko sepela ko sepela terre na kati ya village là po bango soka boti mwana zwaka ilongi na bango wana mwana na ko banda ko défendre te bango bazape makila makasi hein vous comprenez si bazaka makila ce sont des nilotiques na français ba benga bango ba nilotiques baza na mboka te ce sont des nomades place yo so ke ba tika makila na bango et yango ba linga tonga nation na bango baza ko senga parti o ya Kivu po bazo ekoma mabeli na po baza na mabeli ce sont des nomades et tala discours président ba oti ko beta que il y a des Rwandais congolais est-ce que Rwanda cause à deux nations jamais mbali busona yoka président na lokola girafe Kagame a lokola girafe botala ya tout à fait girafe mais azo konzambo comme nous quoi Congo pour nous jeune président na biso azo beta liboko likwa mais c'était pour moi ni président na za yaya soka lobia simba baona ko beta taka ningaza wana nani président na biso wana aza elongi atembe c'est un grand sportif na poana ya koboma Kagame na poana ya koboma nani Kanambe mais on est au salon côté parce que azui même armement ou éco défendre été c'est vrai vous monde ayu maté vous comprenez soka lingi c'est la biso Pelé Mongo o ya pesa biso ba coupe belé na vita tia ministre ya sport Pelé Mongo soko bi komborete na biso Mboyo Ilombe mwana Kanrish tia ministre ya sport po yi apesa biso ba coupe belé a même vita ba payer belé na mbongo na yi pourquoi vous pesa ka poste te gouverneur Longwa azaki secrétaire ya Pelé Mongo vous passez gouverneur on a bien appelé Mongo a bien été alors yo yé oyebi histoire Félix Benda Pelé Mongo pesa ministre ya sport au comment un sport ya Congo et ko développer parce que comment na mboka Mboyo Ilombe Pelé Mongo merci vraiment en tout cas to comme na suka masolo na biso to solo li penda oto so la pona pourquoi lelo ba moti na ngai osala ba moti ko pesa te hein merci vraiment c'est les Inombote c'est tout merci c'est les Inomec d'ici ba moti na pesa Zali Tim Fay le grand réalisateur merci pesa Zali et 5 étoiles de love étoiles d'amour le véritable diamant noir José Leumba Dembowe Momo Samandefu et Balion de la presse
nyonso napesi bino bambote Chandrele Ngoma Sandra Buka bambote place bozali vraiment mingi ya kolobeza nango te. En tout cas tokutana bino mbala nsima tokosolola acha mofoto azala ngai elongo tozala bino ensemble Magi Bokeme l'union Katembe eza koyabi moi ça pembe et pas l'envoyer bon viacha abakisi moi ça pembe. En tout cas vous êtes toujours connecté vous s'abonner na Edino Bilengi TV et je vais en vitesse à makasi vraiment ah pour la osuki ça oui na waka muto simbaka biso American woman Mamita Maliba la fille du colonel maman na Diana na suki wana merci merci maman Annie Kokila 4G merci MK Mswahili Janette Malangi. En tout cas on est sur bolinga gedi no image na pêche no ambote passe bozali. En tout cas tout le monde ni balasima c'est les uno mecs d'ici pe azala biso Ozoye est-ce que ça raka Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso bakifuna nyonso na lokeno na Angola Wapi Global Express no batu buzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu Bana Kin, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence c'est ça car mon corps. Maman le Global PM Express Patrick Malovengi. À Air d'ouverture la chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bino batu buzali na poto ori kutinda biloko ngala na Afrique mais oza mutuna Global Femme Express izalaka wapi izalisika kukunga te izabongo na Chateau Rouge soko ye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 25 rue Léon Bandiku wana okumana Global Femme Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour rejoindre la déroulation bazar na étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola et Brazzaville. Toza na toujours tinda ba poli toza na ba fret oyo tinda ba conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totinda na avion totinda pour ba petit poli ba poli express oyo sala ba 2 jours et soki ka wana te toza na service funéraire au cas où oji problème à décès pour hésiter te komona biso ofuti ana na poto osalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandiku Global Femme Express izali agence ya si oyo bakutia biloko mpe uzia yango na assurance nyonso mpona biso awa izali rapidité confiance na sérieux. Global Express rapidité confiance sérieux na atikaki biloko sikoyo nake komitikanga moko na bimana